Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media Bonjour JC Mpadi vidéo, bonjour Lux Pereira, bonjour Aristote Kitambala et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, chers internautes, dans les labino fort à Tolobarar, dans le Bimasana Junior Espace Digital, à Kutagawayo. Tant que je suis solo, je prince Barumba congolaise. Tant que je suis solo, je suis meilleur artiste, je suis rumba makasi, mais je suis un au Madilu système à Pessa, Combo, il y a les rois de la rumba congolaise. Il s'appelle les Karmapa, les Karmalov. C'est un artiste européen, abimisi artiste PBL Nasimanae. Non, puis mon vocal moi référence. Clip. Bonjour Las. Ouais, bonjour mon frère. Bébé Las, personne ne l'a vocal la référence. Mama, trésor et l'amba aussi la passi. Nawe. Asala kine mopali na ngaite asunga kinga kosunga he amema kinga na motukale na sina reconnaissance ndena pesa kiebeze a belo como kotesa entre ngana ndadi yala he enga harmonica cancelo sanga bwepaniko a comprenez mon colo vocal ngwe bébé Las. A remettre la case orchestre, maintenant mon belève vocal de tiens tout ma case. Tri. Au tika arrive 3 bonnes années à cette époque. Bon, Nazaki un peu mécontent na maramouché Zaki au salama bon. Na monaki on dirait il faut dévier moukier ba projet nanga ba objectif nanga Nazaki nango quoi. Donc vision nanga na monaki Izaki ko tenir te yango na tenaki bona na quitter ba bande comment moukier. Qu'est-ce qui s'est passé au giste? Vous connaissez les sections qui me bongoté ou quoi? C'est là qui n'ont pas bongoté. Autant que l'ungaka, et ça va tout bêter la vérité, n'en l'ungaka. Mais n'abi galelo les carmes pas bon ici pour la monde que zonga nakacha move en forme, hein? Bébé Las. Ni c'est pas ça ka. Bon, il y a qui n'ont qu'à qui un peu mécontent na traitement moussou. Bon, traitement vraiment tes mains, comportement ya mtumswa daki na kati orchestre mutlo la petite nafso Tatiana yaki sika mais oye sika ozo sala n'importe quoi en orchestre pe bazo tolérer yango bazo monango so ndenge nini bozo privilégier mutumoko entre temps sala ba bêtise bon ngala j'ai bon na tala bango na musika pour à cette époque président moné beneke non mon exemple pas le Kofelo Mide Sindé de Kier Kuna le roi de Tatiana la crise abino bozo comme improductif hein et on a été mon pandi non mon frère yo yebi que neti petit na Tatiana ouais c'est bien Tatiana Cruz ayebani déjà car m'a pas ça l'union support que Tatiana ayebana mais so na tuni web sanga loko Tatiana yemba ou bien batu mususu na miki lo ba sanga directement loko Tatiana yemba par rapport là on sait ya boro na otembe la bango rien à voir quoi donc c'est là prouve que ezaki na pona bongo te président nanga de Karma comment qui beaucoup bakongo gata mingi par rapport à bino bana mibale c'est un peu ça non alaki ko traiter bien pour le Karma pas azalaka vraiment ce qui n'est pas Kaboula non alaki ko traiter bien et la fille alaki ko joie traitement comme si à Comirène tu vois que ça n'importe quoi et alors là c'est état là c'est ça non boye mbaté c'est jamais ngande mon alaki chef
À cette époque, vous étiez qui dans l'orchestre? On a qui chef de répétition. Donc on a qui chef, donc rien à voir avec Magamona. Il y a qui non. À tout cas, pour ta poste monté dans l'orchestre national. C'est vrai? Ouais. Bon, vous avez posé comme équipe, moi, Pemben à présente. Moi, privilégié par rapport à vous. Président Barouf Sangai, Netingai. Président Barouf Sangai, souvent qui est Bébelas. Même ces petits toi non, c'est comporté mal. Ah ben non. Au moins, il boit trop bas, il y a moi, si bas, c'est un peu fragile. Donc, on a traité moins jar, on a pour qu'il y ait à la l'aise entre bino. Mais la fille a dit qu'on a moins jar, moi, ma banini, à la qui qu'on exagérait un peu, quoi. Donc, maman, faut nous dire que pour mon dernier, on a un tour à l'orchestre. Yoye. L'orchestre ndenge na oyaye nde to alelo ba Juliano banane ba ngana kuta ba Juliano na kuta ba Biga Picasso na kuta ba mon orchestre donc tant na yé déjà attaqué combattant na yé te batindika nga soki ndenge nini na leka bango non na yé attaqué combattant na yé osala musala na minduki tout na boulonné yo moko mona makamni na sala donc eza bongosko eza ke bo privilégié mutu moko boye neti non. Premier album Bébelas Aembakina et pas Karmapa. C'était quel album? Je m'appelle toi? Non. Riposte. Bah je m'appelle Riposte hein? Bah je m'appelle toi ngana zalarati. Wana na eti na riposte ndé na betara bor wana na utoyemba wana na tape nzembo moko eza na kata album wana comme on dit pour tout. Donc aussitôt na bandi après ça a monique non voyo na iko lukango. Donc natanzembo na album wana na Mbapelo moboye na polingo esenga kadesate tokoma 3T pardon a et comment les patete le loyanga lobi yo bando yo donc album wana na Mbapelo mo belé donc album Malbosonga. Waouh, ça c'était pour faire plaisir à celui qu'on appelle Maman Marie Lelo. Moi c'est à Papa Charlie nakati à Londres. Maman, Mamie, Lelo, mon thème à Papa Charlie. Ah, Maman Marie, disons. Excusez maman. Maman Marie Lelo, mon thème à Papa Charlie dans Londres. Maman, Libangane ngoya munene ndongo lobagi zebede makaya. Non, c'est pas la voix non détanga kombo nangai. Na minute onde photo ndimaga et ça m'a embêtant. Suite pe sameli mutu. Tant pis. Et comme c'est un orgueil, au contraire, il se baxait sous sa force. Bébé là, c'est au Tsakanzembo na riposte. Une petite démonstration batwa kanze mongo. Andela mokati kakopesa ngai mokongo lolemo na ngai yo moto yebi sukali nango maboko na yo nde moto yebi kilo ya tolo na ngai andela mokame kakosimba ngai s'il te plaît pardon la moka ya kakosimba ngai de kusu ao soboya anga sele banzombi Carole Diongo. Donc on a aujourd'hui, dans la préparation album Masika, non qui ba rumeur que ba choper Nzembo nakati. C'est vrai? Ouais, nazana Nzembo to signé moi quelques personnes to signé ba titre wana. Ngana signé titre moko kombo nango Lovologie. Lovologie, pourquoi Lovologie? Ouais, Lovologie, c'est une science quoi. Donc on a apport nanga donc yangwana apport na texte de musique congolaise hein? Lovologie osolo bani nakati Lovologie donc mais honnête na système tu l'accepter que moi chic moi ndambo te réfléchir quoi. Lovologie c'est la science qui étudie l'amour et ses actes. Ah oui bien, la science qui étudie l'amour et ses actes. Quels sont ces actes là, les actes là? Ba acte abolingo ezali ba tendresse, ba affection. Donc nyonso ngana yo adulte toyebi ke ezali ba acte d'amour. Donc yango nande tolobela na Lovologie. Lovologie oyimbi kombo nani na libombo na Nzembo wana? Ouais, nambi René Labé. René Labé sololi hein? Ouais, René Labé donc yo non zana makaya. Ça c'est quoi? Azana France. Azana France makaya sogi au solo na René Labé aux air au CP donc il y a blague donc bébé là de bon mon aboué donc naza vraiment au CP là donc il y a blague vous a déjà au CP là et ça va signer contrat na président Pandi to va signer contrat direct na bino mon artiste te biso mo na arrêté ouais ko yembi mutu ko na suka oh
ba melanga mbongo ba melanga mutuka nete okaka tout ça te biso makambo wana ezalaka te donc biso pena le karma pa atalaki bon ngai personnellement nga tant na uti wenge na yaki déjà na ma voiture na ngai mais est-il que le karma atalaki il fallait parking et orchestre yo ta wenge avant riposte hein to après riposte là tant wenge na kenda yo ranso na gata ki o makasi hein bon ko gâter vraiment te mais est-il que bayambaki nga bien bayambaki ko bien na quoi so mi vocalement wote mais ba pession bala mo ozumutuka non wenge te mdepesa mutuka nasomba mutuka na ba effort nanga mo wenge te mdepesa mutuka nasomba mutuka po karma pa fularanga na borona na uto emba wana fulanga tellement makasi et alors ba retomber nango nde yango mutu ya kosala ki na paye voiture malgré na kendaki wenge so bulaki ko wenge osko lipa na ngubo kebo esimbi te tri on moni rituel tana ba aussi ama on moni ba tade tri non même pas tozalaki bien na bandeko on a vraiment tozalaki bien ba msulelo ba komba leader donc tozalaki bien vraiment bien ba pesa ngape moi espace na ngai na salaki ba vocal mais na yakota la grandeur na ngai moi muke karma pas ça fulenga soki na baina tika na l'orchestre wana pour na vocal moko elingaki honorer ngati okutaka préparation album nina wenge nakuta préparation ya ingeta ba pesio kaka vocal moko donc ingeta ndenge zana raso na 20 combien de chansons na ba cœur ya ingeta presque 20 quelques na yemba ba cœur nyonso ba cœur na qui la faute ta voix à qui la faute mino mibale sokyo simbiye bakosimba malamu no kiteko ya kokata yo moko apocalypse bozalaga boy so lungu esiga abebisa mo vocal pour bebisa tabalia kamati pona kozanga te kasezande régime na yesengi bongo ngapena ngai ezate pona setula ezane motema na ngai pona yo donc nayemba na nzembo wana aki la faute ezaki parmi ba nzembo liboso to yembaka Nicodème aya na Anacleno baete wana bango no baete nde to bandaki ingeta to banda na 2012 to banda ngo na beach nini Palme Beach et pas ingénieur il faut to banda ngo wana ba auto zana bango na baebi fato bandango wana mais ingénieur wana vantsa biso wana banda c'est évidence vie tozela wana to yaka banda ba 18h 10h ayati et alors presa benga afasha ndenga nini to beta su plan na wana te lobi mba mobo kendiai ay lobi mba moto kendiai wana nga salikaka 3 jours presque dans orchestre ndé to kendiai to bandi yango pe donc banze mo wana tout wana na yemba na daka na 3 vocales tangu ba misi à faire baye il fallait comme presque disque comme il presque déjà ya aussi là il fallait kotika moi ba bisika mususu ba ninga pe batsa ba nini ba ngana te na kotala na jaka bonté na ba kutu café room mon frère ya matete ba mbote bele skazali sanga bebelas aussi ka pona nini ngana na yebana na kenda ba poto na vocal moko nefsi époque na bino on époque lelo ti ngana kotika na vocal morte pe yo yaki wenge oyebana non te nga na yebani déjà pas karma pas fulenga déjà donc na royate disque bimaboye so ya combien de chansons ba 20 quelques na bimana vocal moko non na gérant bonté ça la vocal no bon ça oyemba bebe buchuna ngai ndogambi mwaka bulumbu kasa zandumbate ngamba na zolela bolingo na sasobate bolingo na ngai bolingo mama bolingo tanya poke bebe la fofi mongo katela ko katanga kema fort on va sepeli makasa lobi mais non bien Bébé Las, ouais. Les lots sont pas les Karma Love, aux ongles nanda kunayo. Titre à disque zobima, titre en ozanini. Titre à disque n'absurde. D'accord, on a beau changer té. Té, yango naka. Titre un peu satanique hein. Té, eza ngo dire té, eza ngo pas citer. Lokola mon konzalobi a redévoilant kalaté wana. Donc eza ngo kutu bo kamo eza ngo ndebo donc eza ngo elo à dire té. Eza ngo 4 666 4. Donc,
Et là, moi, malamu so boye bango donc, il y a un problème. Mais rien à voir na mambo démon so indeni non. En ce ba yo yebi. Donc ezala ngoma kambu. Ba potana te donc. Et bien, nana mabete. 4 666 4. Comprenez? Ba kaigula. Puna ba kuta ba kaigula. Lo ba danger nzembo. Ma Marceline peta. Motema ya papa Simon à Londres. Ma Marceline peta. Mère moi à Londres sur la Gitoko. Motema ya papa Simon wapi. Talaka na kata Londres. Bébé Las. Ouais. Nini ko yebisa bana kini sikoyo. Bazela. On a bayo katena otali texte na musique congolaise aux jeunes yango. Non, bah ressentir moins intelligence, nanze monanga. Bah ressentir moins intelligence, mais pépé particularité nanga bébé là c'est ali eravoi nanga. Oyo et séduisa quand même pas mal de gens comme Bassi comme Nibal malgré nara chéri à ba chéri donc et ça là bah on peut bien voir na pour retrouver vraiment na l'ambiance ma casse pour que bo sepé là le sous ndenge bo sepé là na vocal nanga donc eza lokola carte mon obeta mon tembe quoi obeta mon tembe par rapport à carrière nanga donc wana nde nazo fanda pena donc na pikamisi ça pour les rois de la rumba lobby bebelas ko ezata na bino ba bika ba Picasso bino tout ba Gili ba Patrick Science bino tout bo vandisa ma tambe na bino na musique congolaise donc pour ngai pe yepatanga moi qui a sala ba artiste makasi ata lobi to comme ba leader sonde nini yo beno mona so album ebimi chance simbi chawenda te kolongwa soupe me e bana na ga e bona na ga te kolongwa soupe me na karma pas eza sous facilité eza pena facilité pour non vient afisa monter malamu na vient afisa monter malamu ngata na longwaki na longwa arrive droite na kendaki malgré que na ngai des fois pena ya raki ki tola ndia yo na kata ya studio et bola to yo tushinga oh mais viens nous ali banda viens nous bengo oh Karma Love oh mal banda wo prise karma pas oh prise nen bébé la sneni boulou bokum la niveau ni non so la vient nga ti aolande la petite na ya mwana e ti suka na ngwa yo mona ayo kapena ke non bébé la sakasuna wengete bébé la savana na ndako abi bobenga ina no ya fona so la na e donc vie pena na souci nanga donc nga na koki ko décevoir il y a le besoin na décevoir qui viete mais c'est une sorte de déception kaka donc pour la deuxième fois na rosala ngoti quand ozongi okota Tatiana la Creuse ça toujours ouais na kutaki a continuer toujours quand on ramener des ala na continuer toujours bongo toi changer non ce qui c'est l'une des choses à longola retour na yo non retour na ngaite mte bengana e ce ka daki leze on est quel monter mané mtebi mais est-il que par rapport à comportement ne lobi wana c'est l'une des choses azala qui nda kendela vu ba comportement ne wana ya onda kenda vraiment te pona makambo ya vient biso wana non akenda pona makambo wana te ba comportement na imonde c'est là qui a kenda. Merci fidèles téléspectateurs, chers internautes. Naibi Kero Bovande Belé. Pour soi bois comme banga mais bakomba mso moki mangana mutu. Tu vas demander na kala banini toko mana atati. Toko mana ata to kabela ngambongo mais faut komela nga pesa la nga bien. Otini bembongo pe mutu otuni pe mutu ndeni santé, ça la fait bien. Thierry Kimfo mama Zantomo ndeko ya Nadine kif na Katia France na Lelabino o wapi. Papa Ivariste Tobé. Force tranquille. Soit bengo na 6h, alors bengo na 7h, alors bengo na 8h. Un boss simple à Sola Owapi. On a de la part, il y a Dercy, Louis Antika, les caméramans professionnels dans une chaîne sur YouTube professionnelle qu'on appelle EHP Media TV. Il y a Edo Amani Production, mon thème GH, Maman GH, Ndekoyama Brigitte, na Allemagne, Akutagawaelo toujours. Bébé Las. Makaya. Batikayo. Tojalia. Mot de la fin. Mot de la fin à bébé là. On a un numéro de téléphone et ça va bien. Bah les lots fort, mais bah le gars on décide. C'est un peu de tini ngana logo comme fort. Na besoin asuka. Merci vraiment. Mot de la fin à bébé là c'est cause à la rake. Bande kuna biso.
au bwana mikili botika biso te bo continuer à soutenir biso boyebi ke tobetaka rumba ya makasi mais tout un peu combattu yebi kaka terrain est un peu glissant botika biso te vraiment boyebi ke toka humble biso na président na biso donc wana eza pena particularité na biso bino bo soutenir biso pour tokosala ba guerre mo bote soneni pour que tous zala non biso dans le calme et dans le silence tobeta neka rumba makasi donc bo continuer ko soutenir biso et ko sala biso vrai bien numéro contact ya bébé là Césali 00 243 89 596 77 19 00 243 89 596 77 19 sur nous appelle Bébelas na sur Facebook na Facebook obeta Las Ngoma mbala moko mona Bébelas mbomelengi quoi donc Bébelas moi quelqu'un me banga pe ça la bien et puis est-ce que nous déjà ici dans le studio non nzembo na ici nzembo na ko batu oza pour se boka ma banga na kati album bana pour ça vraiment hein na otanga komboni na suka akuta cher makasi ponanga na leleo wapi yepi na vana na motema yebo bo rappeler na tanga komboni ça la bien ouais soki nyoza Bébelas obenga numéro na pesi nanu non donc boyebi ke biso toza toi un peu humble toza mojar donc il y a le côté ati et le côté vraiment zate to lo bara mingi bo solo donc so benga to sola bien pour album na biso nanu esilite Bébelas na Picasso biga Picasso biso mi balen nanu to embi banzembo na biso te to retaille mo ba travaux pour to rosa la générique to si générique il fallait to lancer ngona ba fête mais to lancer te donc banzembo mi ba les gars Robino tiana no bobité to benda no générique bi manon c'est même pas apparemment vous intéressez beaucoup plus dans la rumba congolaise et non na ba générique hein te tout repena ba sentir biso bino za ba ressentir maintenant mambo rumba na rumba te le baka et ça mingi bon pour te beta rumba makasi nde maintenant no boy on a peu kangi fort ouais Robino Mundibu vraiment nayebi kutu producteur na ye Manu Matondo l'enfant prodige et donc pire petit ya René Labé bango na Guy Moussa bango tout donc on a ba famille donc Robino Mundibu marambo qui est bien c'est un frère to beta n'est pas venanga nani fena biso ya salongo donc to beta na ye to beta ne suna pas do Congo to beta ne pas do Congo to beta ne suna wenge donc c'est un frère pour moi donc bah félicitations vraiment sana nous boye ezo kangamboka lelo donc c'est bon donc mais bon c'est l'appel la petite ezobima la petite donc bon sentir non banga ça moi bien ouais merci vraiment na opportunité pesinga on a pendant na bimisela moi liste po et ça ba merveille na ngana opesa imisa no batala ngati na suka nana ba fan mon fidèle makasi batala zebede tina suka ouais balobi zebede o eza ba ve na ngana opesa na ba nyonso ba soutenir nga durant année oyo donc Bébelas c'est vraiment ça la bino toujours de cœur quoi na bandina na René Labé prêtre des prêtres merci vraiment au salut pour na Bébelas pendant année 2016 mobimba Jocelyne Anderson Guy Moussa papa Jimel français Dadia la babi Salara Andon Sala ngai hein Marina Kalombo Pamela Tombe belle de belle hein Harmonica Arc-en-Ciel mère de mère Yoebi Djibol Mbala Monsieur le Noir Joe le Noir Titi Kouchi hein Nassoua Titi Kouchi Hans Kweba de toujours de cœur Trésor Malembe y a parlé Yoebi bana mutoto bana matete donc c'est bon na bossa interview nanga Papi Ibuka les casseurs Papi Ibuka vient nanga ya parler Claude Missamou ba vient nanga ya parler donc toujours botika petit na minote vient nanga John Moke Maxi Bio Café babi toujours kalaminte bo mo publicité mon en net sur bébé la sa yembi publicité ya des gars non ba yemba ngo liste c'est l'idée est-ce qu'elle batumi balé pour open ba v koka tango te mon frère open ba v na opesa bat nanga ba Jean-Marie s'il vous plaît pas Jean-Marie
le monteur monta film yesu kokata mabango te misali na matolo comprenez oh bango ne va soutenir bébé là c'est vraiment Judith Matusina Nasi à Paul Ipele babi malgré téléphone bozo yambate malgré bozo répondre te mais on est toujours de cœur nabike beaucoup revenir na raison na bosante Carole Diongo Yadrigo. Vraiment, bah merci Belé, tout ça là pour bébé là. Merci vraiment. Merci pour votre fidélité, chers internautes. Moi je m'appelle Zebede Makaya Akutagawa, votre journaliste professionnel dans une chaîne sur YouTube, professionnel, devant moi un caméraman professionnel. Il s'appelle Dersi Baloukidi. Entre ses deux mains une caméra professionnelle. Oh là là, j'ai un écoute na mutu makazi, yebina sona boa ke na boa na petit surtout. Na kina Canada na moni Naomi Walo, autrement dit Naomi Omoi. Akuta ndengezala toujours Iget Kamandi ma consoeur na lelo o wapi Cheringandu le patron lisanga bana Congo Talaka Zebede Kati o wapi et pourquoi pas à celui qu'on appelle Évariste Tobé Las ouais bandana vocal wana na ouais ça va ouais parce que au bois que nga jeune moko vieux moko bo boga juste pas de vidéo ça va aller au côté ce qu'on a biloko asika ça prend pendant 2 minutes. Beaucoup belle voix. Toleka. Maman, je sais pas dire, baby, la salle, la ouais, asala kine mobali na ngaite, asunga kinga kosunga he, amema kinga asala kinga achuba kinga abeta na mema kinga na motukane na sina reconnaissance ndena, pesa qui est baisé le comment côté ça, entre nganagi Moussa balobi to koti lisusu na lovologie. Baby, miona ngai, bébé azo miona ngai, miona ngai, renela zagu, la belle za secret, fifi français, motona ngai craqué, dans un love rené débordé, et salinga net épilepsie, maïele la makase sili. René la baigne ta frère, pardon. No gite ou gozaza, Renazo mionangai, amionangai, la bazo mionangai, amionangai, la do mionangai, amionangai, kitoko. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media, EHP Media.